que ils ont des bêtises. Hein? Ils ont des bêtises à Osakanate. Ils ont bien tiens. Tiens, on va tout bamona, ba yo kapima lobana après tout ça la commentaire. Kombo ya zwa ebele, vraiment to za honorer ba kombo na nyo swana, général to pesio, Rockman, Sonic Afuta, vraiment ba titre to lingi wana yo ba kombo na nyo swana, to honorer na yango. Mais grand frère vraiment a regretté makasi. Oyebi bien si c'est ça Congo. Congo to vivre na to du jour. Tant peu ya tongi na scène do fi théâtre. Ebi bandi anene. E bandi depuis Zaï. Gouvernement pesa mbongo, gouvernement Mobutu Azaï pesa mbongo. Bata catholique ba contribuer, ba kimbangi se ba contribuer, ba na kwado, ba na boudin, ba génération nyonso ba contribuer Congo mobimba. To contribuer pona Afrique théâtre si. Mais lelo zaka na chantier. Na kasa ko lobake non, a organiser prière pona bato baza te na ba virus wana, ba prier ka pona bango ba bika. Mais azole la toujours mbongo. Et puis na moni suki ka pa na été na moni na landi na YouTube kala mingi te apôtre Mutombo Kalombo. Apesi bato numéro ya RTL man bacha mbongo. Azana ndako na Italie, azana ndako na Espagne, azana ndako na Portugal. Portugal azana ndako kuna, azana avion. Mais lelo no kama ba frande ya pa makomi ko lela lokola bébé nanu une semaine ko kité. Pande ko bosenga ba frande bato ba combien? Nani? Oya ba Sony ba Mutombo bato ba combien? Bato ba tia kama na katiba su komba na par rapport à quoi? Mutu na mtava na ndako na yetu zo zela. Donc c'est parce que j'ai hôtel mais a passé Sony. Passé Sony en Zambie. Ce qui a gafé na hôtel mena doti na keli banda musika. Siko virus zo tambola. Parmi bango batu mako pe na virus bako na kati. Démarche ba sala kawana et comme payant. So ozo appuyer ba bozo ba italio mais na doti ne zo bisanga bongo te. So ko appuyer bango yo za journaliste. Materne na bible ngana mona mona. Masami dola. Est-ce que azana ba moyo wana? Comment zo lela ka tinda kaka boni papa. Apôtre des nations boni apôtre majeur te. Mon général tika nanu. Tika no bisenga senga bambongo. Let's go. Tous participants ensemble, bisonne surtout solango. Ceux qui sont isolés bien, donc signaler biso. Ceux qui sont bien malades, pour la place vous allez. Vous avez bonjour, tout est baqué. Vous avez déjà wana. Invité notre pasteur Richard. Shalom, shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Bonne santé. Santé, ça bien ensemble. Tout le monde est sur les lots. Bon, biso to zabatu to za toujours pour éclairer peuple ceux qui sait que le message est ali faut éclairer peuple peut-être ba mitu les ebele ba to bazo mitu na ma nzambe atie biso na poso le kambozali peut-être quoi to éclairer ba to ba za la peine na idée na tani to zo makamni zo le kila biso voilà n'invité so ko invité so bato ba kota bon na ko invité ka balandi na biso balanda biso ba mesani ko landa biso vraiment ba kota balanda si jeune to za na ngo le loto partager na bango. On a toujours maïle vous allez bien, batunyo so bazali banda, ba invité bango ba la émission vous allez bien, bango peut participer na ba idée na bango, na ba question na bango peut tout éclairer bande comme ça. Merci beaucoup, vraiment tous la biso tokota, bisonne surtout tokota pour que tout le bilan c'est je allais quand même tout monter, et va te balader, va te ça tout est dans les autres concernés bisonne surtout. Donc, donc église face à maladie du monde coronavirus. On va question est ébélé où va l'église. Donc ils ont primordial pas na biso primo ils a église. Est-ce que bah sous bas que le bateau en attend de la fin. Est-ce que coronavirus les autres c'est qui temps de la fin. Est-ce que ça malade le cas de sida et ya. Est-ce que coronavirus les que comme attend de la fin. Si ça tokota alors tozali na discours ya notre papa Sonic Afuta wa lobaki concernant pe makamba coronavirus asingi na
donc apesi message na Rolanda yango. Et puis il y a pasteur Kiziami na pe Rolanda yango, et l'homme de Dieu aussi va commenter et par rapport il y a des messages oyo touti sous komona, donc ba yele izo ebele kan église pour na bana na nzambe ba batelama. Oh ni nani Yesu tibidon tabibon tabidon Yesu uzima ni nani Yesu tibidon Yesu uzima. Asante sana Bwana Yesu tibidon Yesu uzima. Badimi na Yesu hallelujah amen. Come on tokumisa Masia Yesu hallelujah. Yesu akosakate akosakate hallelujah. Yesu akwakakate Yesu hallelujah amen. Nalabi seleka hallelujah amen. Ngai nakosale la Yesu nangai nakosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi mina Yesu, Alléluia, amen. Sabadino tokumisa Yesu Masia nanga, Alléluia, amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo, azana bomo, Alléluia. L'église est échappé bisoté. Tiens, yango bato bamona bayoka pe maloba na po to sala commentaire. Oui, pendant que ozo commenter, moi mke biso tozo luka yango batia yango. Bon, commentaire na landi ene na ngai, aza ene na nga na kati ya ondima, na respectaka mingi passer Sonic Afuta, général Rockman, donc ba kombo na ye to ko pese ba kombo ya zwa ebele, vraiment toza honorer ba kombo na ye nyoso wana, général to pesio Rockman, Sonic Afuta, vraiment ba titre to lingi wana ba kombo na nyoso wana. Honoré na yango, mais grand frère vraiment a regretté makasi évangile bino boyambaki na bité soki boyambaki yango bien ou bien bokota yango par hasard parce que na temps batu l'état na biki non batu ba fana na bandaku ba tambola te ba inviter batu ma pas zo maladie. Oyebi bien si situation à Congo to vivre na taux du jour biso za ko bata ba Europe te bata Amérique te bana ba compte na ba banki bazana ba makoki na bango ata ba fandi un mois. Pour la ligne de mon Europe, l'État boy ba tuba sala, mais par mois ba compte ba tezo le ba so sala ka futa ko 1000 euros ba pesa toujours 1000 euros na. So zo ka 2000 Tolanda bande ko be balanda maluba ya pasteur Sony Kafuta o ya lobby pour na makambo ya oyo politique kokoloye koyana conséquences sociales na yango na tuna Premier ministre va mesure l'encadrement pour le basi pour la église où il s'engage pendant 4 semaines dans l'autre de la Yanonaï pour tout ce que la Kinaï mais tout ce qui est la bataille dans l'Ambe et Mosali a été
Voilà, donc, Pasteur Richard, c'est qui mingi, hein? C'est qui mingi parce que ils ont des bêtises. Hein? Ils ont des bêtises à Osakanate. Bato bazana pasi le ba congolais via pasi. Bazo salate, bazo bimate afin nandaku. Aya kaka na église akangika monoko, asukoli maboko, azumba mwache. Pourquoi ko kangata maboko na etira makolo? Afin nandaku. Eza na sens moko te biloko ndeko na biso sonia lobi. So quand maboko opesa mbongo ndeni. Mais akopesa moi par rapport à quoi parce que église a dit que eza na administration ngizo fonctionner. Tant l'état kangi bâtiment, l'état kangi de bâtiment. Église l'état okanga ngote. Babi que même ces jours de mort qui ko beta ka église. O d'accord du Christ. Bâtiment bi oya sala. To bana to zono sima mo grand frère na biso soni ka photo. Mutabana ki masola o construire ba temple ezaki. Temple ya tongi na sendo afi théâtre. Et bi bandi anene. Tant sous certificat ezaki na mwana muke. Et bandi depuis Zaï. Oh. Gouvernement pesa mbongo, gouvernement Mobutu Azaï a pesa mbongo. Pas construire place one. Et si la kakate. Kabila le père à côté a pesa mbongo. Et aussi la té. Kabila fils oti kolonga lobi a pesa mbongo, et aussi la té. Vous savez ba musulman ba contribuer, ba ta catholique ba contribuer, ba kimbangiste ba contribuer, ba na kwado, ba na boudin, ba génération nyonso ba contribuer Congo mobimba. To contribuer pona Afrique ya tesi. Mais lelo zaka na chantier. Mbongo na chawapi. Nanu mbongo ne mona na te. Siko lelo nda ba to pesa ka ba mbongo to vena banda kuna banzala. Banzala pe ba papa ba olela nzala. Sura zaki passer malamu. Aba ba devoir ba sa quitter na ba devoir na bango. Siko ba devoir na biso taki ba serviteur. Et ça pona prier pona ba. Pourquoi na kasa ko lobake non a organiser prière pona bato baza te na ba virus wana ba prier ka pona bango ba bika. Mais azole la toujours mbongo. On a dit passer Sony aza parmi passer autant na bongo li motema. Oyo abeta tolo na Congo na mbongo ebele mutuka passer Sony azate. Passer Sony na ba kazana banda ko na France, azana ndako na Italie, azana ndako na Espagne, azana ndako na nini. Pays ba coloniser bangolais ba nani. Portugal. Portugal azana ndako kuna azana avion. Mais les gens comme ba frande ya pas makomi ko lela lokola bébé nanu une semaine ko kité. Siko virus peso ngela na. Les gens la ba frande ya papa na soniko. C'est là non papa. Puis que présent dit ba azole lokola bébé azole la mikate na tongo. Boya ko pesa mbongo frande ba pesa. Ba bâtiment l'état kangi. Mutra mutafana mo mokyo bombaki na provision na yi. Amitale la lobby so ko za virus, so ko mikufela alu koma ko saba matanga ba serkei. Siko pasteur mawa. Et puis na moni suki ka pa na été na moni na landi na YouTube kala mingi te apôtre Mutombo Kalombo. Apesi bato numéro ya RTL man ba tia mbongo. Je crois que le numéro amuna tia ngwa. Numéro e bandi je crois na plus 243 99 50 54 na aussi ça dépôt tant so bato mitema ba otindile mbongo. Ta ba otindila mutu mbongo ezate. Bana nzambe mutu atinda ta safrante. Bomba ba mbongo na bino. Oni virus na simbi Congo bien te. Congo tozana mo bakaya ya ko douter. O mutauta kina photo azu yango ministre te okufa tiki biso wasaki na cabinet kuna likamote. Ezanzela biso nyonso to ebite me biso to sambela nzambe. To bike nzamba ko epani Congo nzamba eza pays moko nzamba profitiza pona otro. Le bike biso so malade komele biso. O mona Italie ba bien na ba pare. Na mona ki na Chine. Tala ba drone de tamona ba veni. Awa ni otambola. Awa tozaka na ba moto, ba pusu, ba vélo, ba chariot lo ni tambola biso. Tozana avion moko te ko ezana ma batterie ko ba taputo wana. Alors, tous ces ensembles qui m'ensemble qui est dans Congo, maladie za musika. C'est différent. Attends, to là, babi qui na bisi 20 personnes. Les loba pesi ba église quand on pas 20 personnes bazate. Mais na mona ki e conseil mo beti lobi na Chetemba kuna village Chetemba, na moni gouverneur azaki kuna. Mais bat balika ki 20. Au somon, maki babi qui ba église quand ma 8 to boite za to mi batela nan. Église quand pendant 4 semaines, mon to kufa pe azate. Mais passer sur baba passer ba sali ba église va ba papa na ngai ça ko le l'offrande boy après allez na ngone nini azo les za ko les za que avivani na kan offrande na passer ko te to ba to bino mabebo ba ba na chaper tikanga na loba ngani mona loba makambo ya selinga ke aviva kan offrande so ki ba tie mabonza te so ina ko vivre te do mbongo ba ne ko beta tolo to ba aller mbongo régime le ki a combien ba mbongo passer les la ko le ba ka offrande bana nzeba tika mo moke bazana ngo ya mawa ya nzambe. Out of an cop, so mutabimi lelo sali copy na e azu moi 10000. Ebi ke na ko zo moi 2000 na cheno fan. Mais tant azo bimata azo mbongo ngo chawa. Makambo ucho beta église awa to moni atam to mwa ta alobele yango église uto za na mbonge mo pepe awa batu tu bazonga kisima. Mais corona batu balobi. Mais naza wana telengi na tu non.
Pasteur Sonia Kokioza a raison, hein? Parce que après coronavirus, l'été il y a un droit, mon foot a droit aux églises et foot. L'État a aussi un peu saboué, zone saboué, balou saboué. Alors faut l'homme sage voit le mal de loin et puis à zo ko tient déjà banini pour que écoutater azotala déjà qu'azo prévenir que l'obi se ba aussi mon frère tozanga moi et quelque chose na kati na keste papa Richard. Voilà nous c'est ça ba raison ma sœur parce que église sonné bandit depuis un an. Et bandit sona sali ministère à tongi to ba église na depuis ba 80 quelques déjà. Mbongo atia na caisse si réellement azaki vraiment na souci à peuple. Anga zo no mbongo za na caisse wana asala ba don. Na oti kolanda vidéo moko andi kona biso fali pour pas magaza na ye pasteur te ni apôtre ni docteur ni prophète. Azaka mupagano ndi to yebeli. Mais na landi asa intervino azo benga bato mo ba ko bana makoki bongo ayemba kawa. Abi aza na fondation na ye ebimisa mbongo ye mo azo débloquer mbongo pour ba soutenir bato asengi pe gouvernement bakisa ba somba ba loso tamo ba 25 kilo ba no kabola bato na ba vivre fe. Tala mupagano zo idée ke ba idée bato. Mais sona lukandeke aba na piller bato. Ozomona pour ani bambongo sona zwa ya za riche azaka na avion déjà. Yo évite attends ozaki na époque na te ba te pasteur soni ezaki na dépasser ba na ba avion. O to kaki na zaiki no ba na ba avion na bango za na njili. Magesa nga na fuye na njili na tika mona na avion na été ti le na kana recherche na ngo. Pour na lukina aérodrome ndolo na mona ngote. Njili na mona ngote bo je sais pas ce qui et cause même na Portugal peut-être là la kuna bi là na Angola. Il faut mo kona kuna pena lukapena tuna na. Aza pambi paso abeta to le kakana mbongo ebele ya ko komisane mbongo aide bato basamba na église nae ba veuve ba ofele bato baza ba moins diminuer ba pauvre na tabi kino ba obimate aide bango mon mo l'église et pe si don aide bato non ko baso bato balonga ba pesa non wane ko mutema be o ba ke sikwa na sociani bo keso ba tiaka contre église armée de l'Éternel za combien abimisa no compte wana na ya le bien pour l'église na eta le bien pour na corps du Christ corps du Christ le bien pour na ba bâtiment ko bi corps du Christ e ko senga mbongo corps d'église dans l'église baoti yonga yo église na véritable église et ça ba bâtiment te corps de Christ ngona te siko yazo torturer batu ba kaka bikisa batu ce qui a la qui pas passer le loka ba passer fait ba bima ba apôtre ba prophète ba prier pour na makambo ikende parce que le ba faisait ba miracle ba mona na soute aba yo ki virisi mutu nyosa fadical mais ce que là qui makambo sunu ba bimi ngande miracle ngande na loba kibo nana biska nini ya virisi nani akopesa solution parce que église ne peut pas sa solution malgré de faire na banda ko to prier mon peuple est si là c'est-à-dire monde côté la nebiso église ceux qui bato qui ko aider les gens d'église ba mbongo komeka mbazui mais pasteur lorsque lui qui va passer mettre va passer ba papa et église de réveil c'est ba stratégie ça que ba roté na ba internet ni ba Hollanda ou en direct azoté ya yoza na ndako pour mon sata simba ni partout mais na suka nango numéro ya MPC zali bato batinda mbongo na MPC parce que balobi kabona bozuna na mutate liloba soko yoki liloba ata na internet ata na internet ni na suka nango tinda mbongo biso hotel batindi kombe tozi ofele to pesa ofele même mission te ngana o flexi bato soki ba passer ba senga ba mbongo ko banda na passer Sonika Futa za président na bino église à réveil zwa mutombo kalombo zwa ba passer so senga ba mbongo na ba MPesa na ba orange man ba tiela bango eza ba passer ba komisa ba église magablo ba yande ko luka mbongo pa ya kolo ba ko luka bato ba bikate et mona ni clairement o ya pesi numéro ya RTL man ba tiela mbongo mutombo kalombo oya zo senga Sonika Futa ba ka kutika mbongo bato basukula ka maboko bato ba risquer ba transport ezate ba ko tikela mbongo siko bato aboye bazande église comme kama gablo ba wa komisa église commerce c'est ça babiki bato ba teki évangile bato ba osala nzambe ya Nicolaïde ba osala nzambe pona mabumu na bango ba osala kolote et mona ni clair to marché monté na bika batia na MPesa na Tigo ngana mokolo mote na osala ngo tamé na kufa so na zangi na koleka set Tiffany na nzala kabelanga na kosengo boye na koleka teke yaka na ti numéro orange man ko cho franc pour franc de bo tchalelo ba osala musani pour ba bâtiment ekangami to ba dimisation église ekangami campagne des athées évangélisation des athées muta so mi bate même Sonia zo mi bate ndé azana ozomona siko mbongo to kuchapo esa musani mais internet zo te la na WhatsApp na Tigo na YouTube on les internet faut pesa mais internet za poto te bato bongo la mitema tout ça bato c'est eza blague te to ça bato ki bato bongo la mitema ta zo bozo banga liwa beaucoup fa physiquement mort spirituel pesali te ko lendi sa bato biso mo koninga na biso telega na internet to théâtre to senga bato bambongo non te bi ki offrande des akata muta ki parole de Dieu à côté mbongo pour contribuer pour na musala nzambe mais ceux qui babiki l'état biki bato ba pema pendant 4 semaines activité ne se ça bloqué
tokovanda na bandako to prier pour na mboka to prier pour na peuple au kola pesi biso to sambeli c'est fini pasteur ko za focaliser te kaka ba pesa ka bofandi ma sœur ozomona pasteur fait ba ko créer mo musala moko asala andoro évangile pour la bane ko sa pe ba kitunga non même ngane na zabo boye na sala nga sala to ba te to na kurika na offrande siko ba pasteur ba na offrande awa 4 semaines pese belé na première semaine bandi ba dialogue bo bandi ba sur ba ministre ba pesa bino nzela ba to batinda ba mbongo nano 2 semaines ko kité ozomona ngala fa na ndako na obimate mais na ko bate na mbeti to te ndako na siku chaque jour na pesa mbongo ya ko lia na ndako mais na zana retraite na que 40 jours na zo bimate na osala te bo ba to ba lia na ndako na ndeni est na sala appel ke ba ko pesa na mbona mpesa orange men na ngesa na chelinga mbongo na ko senga ka yango te parce que évangile tozo ba oza ko teka évangile o ba osala les sunzambe te mona ni clairement que ba bâtiment tozo mona ba osala pona honneur ya mbongo soki ba longoli même mbongo na ba église ba te bi ba kanga ba église na bango ba fandi ça dit ba eza ba commerçant ba ina évangile eza ko marché monter eza ba ande ba commerçant parce que il faut na habiter esprit ni o eza esprit ya Jézabel ils opéré na kati bande ko et c'est esprit ya Jézabel mais ce cas loba quitté au nom de l'église vous n'avez pas on a une église il y a église de réveil à l'obité mon conseil église à réveil à Jésus-Christ là mon conseil église na za mon conseil église na yo zo ba mo bien là maman bible dit que Jésus na za chef ya église ndenge mobala na chef ya mwasi ndenge kolo za chef ya église na église ya kolo eza chef za Jésus moko so qui muta comme chef église à réveil là comme église à sommeil et ça c'est église à réveil est-ce que non na église na moni mutu commentaire wa makambo désinfectant ba pesa bantimba sukula maboko est-ce que non na église batie moi parce que pasteur soni pas le belé angwa est-ce il y a liba chama na cantine est-ce pompe ko zawana ba chama na cantine na savon pembeni mutaya sukula il y a bisa batu ba l'église supposons église batu ba ça mutali boso aye azu savoir niki maboko niki na mai wana salité tikali mutami ba la cheka ka mal ko wana ezate ba bozo maladi ozomona on teza ba risque o tinda batu na ba risque ba kosukola ba comme ba nzo sima so boti bo si cimetière okunda mutu ba chema na cantine wana ala batu nso ba sukola maboko wana heureusement tango shabani ko yemba makambo wana nde batu batika makambo wana ko batu bakomokenda ba pompe batu ba tia kama na cantine ba sukomba na par rapport à quoi mutu na mutava na ndako na eto zozela dans ce passage là hôtel mais passer soni passer soni nzambe te soki asgafe na hôtel mais na dotina akeli banda musika eza wapi et comment na bible ki batu ba sambelité ba oki parole te ba ko tiaka mbongo bazo ndako batu bana maladi ko na ba bible lobi eza ko mwana nzambe de fois qui to côté na assemblée tato côté na assemblée yo na action de grâce na yo wa na omoni na ye wa na offrande na ye ba tie wana c'est ça pona mbongo église na pona soutenir banani ko soutenir mutu nyosa na kati église ko soutenir ba fele ba veuve banani des monde mbongo église na pona ba pasteur te soki batu ba ki ko tiata mbongo lelo nana mona mo ata to ba ko diacre c'est quoi na poche na église ba pasteur ba saba compte mbongo ya compte église comme na compte ne privé donc ça ba luka na ba mbongo ba zo luka te ke pona onera wana ba mascara au sala est-ce que on senga mona pa pesa ba to église a ko pesa ba lufela bo ozo ki liboso ba mbule lekio achaki na caisse abimisa nano yango asunga batu po batu baza siko ba obimate soki alingi batu so alingi bandima solo église be fe sunga batu au moins mo sala église mbongo église sunga ba diacre soki petit fano zu problème ba ko sunga yo mbongo église aka pona ba pasteur ba prophète ba docteur te eza pona mutu nyonso na église même on dit ma fana na baso ka zu problème ba ko misamba na caisse ba aider c'est ça ndenge ba apôtre ba tambola ba biki ba ne ko teka ba ndaku ba offrande ba teki ba maison ba teki ba bilanga na bango ba ko tika mbongo na maboko ya ba apôtre ba ne ko sunga mutu na mutu selon avec na ngo besoin so ko tifano za na maison besoin $1000 lelo ba pesa $1000 c'est makamu za na ngo besoin so ki ngaza na besoin ya $500 ba pesa nga ndenge église fonctionne na ki église primitive mais lelo ba église là le bon côté lelo église ko ba magablo ba pasteur raison pour laquelle on tant les habits bokanga et comme ba comme pesa ba numéro ba bolanda biso ba internet biso bala na ba na compte internet combien de mbula na pesa numéro ba tindela mbongo ba na tindela mbongo parce que mon sang n'a pas qu'on prêcher ba qu'on préparer église pour l'enlèvement l'évangile est gratuit l'évangélisation est payant démarche ba sala kawana et comme payant so ozo appuyer ba bozo ba italien na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu oui allo est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes mikolo donc dès aux ans on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tshela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta.
Anita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko no bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Anita qui dit sérieux. Maintenant, d'autres nous ont dit bon côté. Ça va appuyer bango. Materne na Bible ngana mona mote. Ko ndiko refula ngo pasteur Richard. Tango to sangani na assemblée to kiko cho fandi to boya mote. Ozolanda tango to kutana na kilt wana to sali kilt. To ko cha fandi parce que ko somba bougie, ko somba tole, ko somba nini ko soutenir batu. Mais tango le tabi to pe manano to kanga pour 4 semaines to vanda. Muta ko pesa mbongo azate. Église est permise parce que l'église ngana o prier chaque jour. Non mais des paroles de chaque jour. Fallait bâtir l'église et ça là parce que ba ressemble pour malade ici. Est-ce que ah l'état kangé. So prier na ndako nzamba yo côté faut pas ça ngana. Zandunde. Mais bazo kima ba étouffement. Église to kutana pendant 2 heures 3 heures zakawala. Ba mitoki tala ka mboko za mulungi. Mboko za mboka kurana no ezate. Depuis tongo ma ezate kurezate. To que no kutana place on a 5000 places 1000 personnes place moko. Mais l'état ça l'état hein? L'église l'église zo ba ndeko bo senga ba franc ba to ba combien? Nani? Oyo ba soni ba mutombo ba to ba combien? Siko virus zo tambola. Parmi bango ba to mako pe na virus ba cause na 4. Hein? Il passait ça. Mais ça virus zo mutombo. Parmi va passer maman ba cause na virus. Pourquoi pas? T'es pensé à ta ba cause na virus. Ah, mon frère nzambe ne koba. Elisa kufa na maladie. Le prophète Elisa kufa bela kufa. Adina ba la bela ki na fils kufa na fils ici. Na za niveau adina ba parmi bango. Oza ki na onction ata mona za moni mutaliboma abelelika mutaliboma abika comme juste mais akufa to boss na te bon na ebite so l'état bito mi batela l'état pe nzambe l'état pe nzambe pese makoki lokola pese ordre na to kotosa na likolo nzambe na seza ka l'état église moko fonctionner makambo ba kosenga ba biloko ti l'état ngoko ngoko silika e ko zusu ba des hommes susu ba senga bambongo na ba senga bandi bambongo et faut bazo ki sa kolosoni biloko bosalo et puis église évangile bébé non église de réveil c'est comme si bino bosala msama kasi yo moni sango lekia ba tia France ba sango si ba lekia ba sali ba ka kala depuis ba série ba 1900 combien ba 1800 ba sango to bandaka ma évangile ngo liboso tango ti jeza kufi ba pote ba ku ba sango ba zakiona o moni sango na be papa leki ke ba se bandi mingeno bozo ba libero ba pesa ngo na Congo botinda Rambongo botinda na Congo Brazzaville numéro bodo o moni papa sala o moni Simon Kianga na sala ngo kimbangise Simon nani Simon Kianga na so Simon Kianga no kimbangisa sala o moni nani Mohamed kuna sala ya lobika ke boto pourquoi ka bino ka ba toi soit disant ba église à réveil c'est que bino bozo sala ba église pour comme magablo hein ba to kutu bana ba activité ba sango ba fouene ba sunga ba bola
bon ba église arrive mbongo kenda ba compte na ba banque biso to na ba mbongo biso to za belelo ba biso no ba mbongo na ba ide batu comment ko senga suka ba mbongo batu ba ke misate ba zo mbongo wapi ba ka batu pe mawana nuko ba ko prier batu ti wapi bateki mai mabe bateka mafuta mabe bateka bakiti na église mabe siko ti lelo beaucoup batu na ndako bomo landa bango ba pasteur oh non 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 mais ba somba ma pesa batu fele te faut te ka ngozango ba cha désinfectant wane comme ko exploiter peuple bazo exploiter peuple en Zambie non ils a mabe ils a la carte depuis bible ils a la carte bilo ba sala ils a soni il a que bango ba côté évangile pour bazo mbongo ba communiquer ba commerçant au monde le quoi où il miko ba oteka souté ba oteka suba maitale comme suba te ma numéro na nyoso fo ba bati na mbongo bandi ba fa mbongo peza ata ba beleli mbongo ezana nte bato nyoso bazana banda ku mbongo ezate ata ba beleli 1000 fois lokuta moto api mbongo azate. Pasteur Richard Diekese Mangando, c'est son nom vraiment ata ba beleli 1000 fois mbongo ezate. Est-ce que tu vas na banda ko ezana mbongo ata zana mbongo zo ta bato ba bomba ba mbongo na bango ata ba bomba ero moto zo akende zikida so masaka lo satia na ndako ero maseke ezate to éviter ce qu'on me mabiso parce que nano Congo to bano kufa te so de comme quoi na Chine Italie et Sili nana kutala nani mboko za na sofi ki mboka bana na bana mutu mo tala mutu azate église fanda parce que l'état fandi sa ngwa za na raison fandi sa mutu fana ndengwana to fanda to yo bona to kena combien de temps bona ngato kene ti mokolo ta ki virus za soute to kena parce que pesi pi ba to leçon ba musu ba linga so prier na banda côté omoni bato bakenaka église comme quoi fona bonita kaka pasteur siko mutu na mutu ba enseignement zo a pratiquer ngo parce que tant ma persécution ko yape to vana banda alors siko ko ta pas pasteur non mutu mta fanda prier matin ozoa prier non ndako nzamba yoka yo to sona sacerdoce du royal nzamba ko yoka mutu nyoso to sona sacerdoce aronique exactement aronda to ya na aron to pesi souverain sacrificateur ba offrande ba taba ba toro yena matina ngokuna lese non ça subongote to sona sacerdoce du royal mutu na mutako loba nzamba yoki ato beleli na ozana wenze nzamba koyoka yo ozana balabala nzamba koyoka. Merci pasteur Richard to ceux qui ont pété vraiment pasteur Richard ça va nzamba mutu makasi hein yo pour pasteur hein te to éclairer ba nzamba et si chakunde ke ko sekate bon na passer na 5 francs na nzala te ko na 50 oh na msuzanga mingi te mutu mbale kinga na mbon même tout sonia le kinga na mbon parce que mutu a contenir de ba 100,000 membres offrande mutu mbo dimanche ils ont abima ba $100,000 ara mbo combien de clips ça ba dimanche pas m'offrande ma $100,000 est-ce que ça na moyo na comment zo le la ka tinda kaka ah boni papa apôtre des nations boni apôtre majeur te mon général tika nanu tika no bisenga senga bambongo totala baka ma virus ke o mema biso to tika no biloko te virus eza makama nzoto parole de Dieu makama molimo ezotambola de père au PC auzu ya molimo auzu ya nzoto nyonso ekende de père mais Dieu merci pasteur Kizemine Kibila aleki abondelaki asalaki vidéo ko bondela atindela ngango personnellement photo lobila ba na nzambe ezaki asaki vraiment prière à participer message na ye ba tout ça ba fana na banda je ne sais pas est-ce que ça parce que ça là après message oyo parce que son kafuta ça qui est circulé nde ya ko sala ngo exact que ameki ko corriger sagement son frère son aîné ko corriger tala ça tu fani moni bilo on évangile ta soni kafuta na monopole évangile ye pe azaka serviteur le quoi Kizamina le quoi la pasteur Richard le quoi la kingani le quoi kingani mutu spécial azati o Kizamina lobby parce que état qu'un pasteur état qu'un berger aki kolobani ba langage discours Kizamina pesinga CP na mo ba nzeba fanda ba to prier c'est ça message un berger qui kopesa aki ba teki yaka ko sukola maboko chambo eza soni mingi ta tolo baka bomo na ngo grave bomo na ka bolu kwa maseki hein tam su doit jalouter un pasteur ko babilo ko soni ka foute état ki aza père ou boche père so bi père église peut-être na église locale ala boche père pour na ngala bika père moko aza chef za Jésus aza chef église andora Jésus chef muso za asute so mone mo ke ba chef ba église komino mutafanda ki na église alinga kufa lembi tamusu ba chile mo pozo komina ba tikoro lembi akomozo mwana ya achi plus 1 pour komi chef kuna yenda lobaka pare mo sina koloba mwana na koloba do ba diacre ba collaborateur mususu bazana ba dana tina mote non so ki ataki père à réveil a kopesa des messages Kizamina pesi na mo message Kizamina pesi fa ende sonia pesa ngo mais peut-être il va soit faire mbongo espère cupidité la tabango et mon ndeke baluka ni bon évangile ceux qui baluka kaka ki bato babika jamais ki kopesa discours à Marco discours est disqualifié même ngaku tu na moni que non c'est que
balukaka évangile pour mbongo bakomandi ba vendere bateka évangile akolo ozomona et na tayo otekeli po mutu ala ni mateno na internet akochofrani ils na sens te vraiment kizami na nzamba pambola quand même alobi malamu ngala za pour makambo kizami na lobi mais na contre makambo soni alobi na contre makambo tombo sala tinda bato numéro ya Airtel man batinda mbongo ngana contre yango lelo ti lobi na osaka contre même si na kembolo bon ça reste à vérifier hein, ça reste à vérifier parce que wana ça reste à vérifier makambo lobi na top Congo ba vérifier soni pino information est claire on vérifie pas na top Congo ye soni alobi ba ki maloba na bata na YouTube na chaîne na mutumba on a tie numéro ya Orange man si tu peux savoir complet numéro ça na tu vas mbater makambo te na monsieur ko zape mutumba sali compte ka ça et c'est là ko sema na église mutumba sa mutumba yeba na ba église ba on ba ba chef jamais loko iko leka sa ya yeba ça monter loko ça dika mambongo ça ka ba on batindi bon on a merci pasteur Richard Toro qui t'a malembe vraiment concernant ma coronavirus. Je pense que nous avons sous lobby si Dieu le veut. Mais papa Richard, qu'est-ce que l'église peut faire actuellement spirituellement? L'église ça c'est que ça va prier nzambe alonga mon peuple parce que ça mon peuple mabe. Au moins mon peuple va passer batala mon engagement spirituel. Au moins mon peuple ya virus mais le bêtise que l'église. OK, église qui ko baté ba kangango té église ndeza église ko kanga marate. Mais t'as pas mon bêtise église ba kangi église pendant 4 semaines. Et là ba que Satan zo visé église. Ba ta mon amoli ba fani ba bino poto déstabiliser kondima ba to créer virus. Satan ko kana ka bo mayo ako tshelo piège apa ke kangayo na Chine. Nous sommes à distance mais tshelo piège na Congo. Satan za risé ba biki za risé. Alors ba passer ba tikelo makamba ba tinda ba mbona mpesa ba kana ba zono ba téléphone ba kanga yango. Batala makambo spirituel to prier nzambe et qu'on risque que comme l'église mon église ba diaboliser l'église pas allez ba viser l'église Satan viser n'est pas déstabiliser l'église combat ngwana mais ba passer ba flou ba luka ba mpesa ba to sukoma ba tinda ba mbo et ça loin de la diable a visé pour à détruire kondima ya bato ba to so ba faible ba ça quoi passe pour ça on fait na ta ina na fa na ndako na prier kana na ko méditer parole moi c'est ngana bana na exhorter bango sili que mutaza distraite mais bandimba ba focaliser ko ndima pa pasteur ce qui a yenda pas passer na ko prier pour na ko tshelo boko mon bandima boko na passe ba so mon ndima je malade net na minute show en soukandeni parce que net ba hôtel de destruction des hôtels loin seulement ba bika ebele pasteur Richard siko so kine na minute oyo ba zo zoya moto mo siko itita ba pasteur bandimba boya ka mon siko itita ba pasteur Richard ba pasteur to bote ba na utilité na bango mais lelo certes il fallait so ko beli maladie yo moko ko prier penza mako yo ko pa bikisio ça se ça les a ka passer na ko tshio maboko rien prier nzambe nzambe on dimela si réellement za nzambe ngo solo bakangi l'église bakangi Jésus Jésus a sala partout même na ndaku même na wenze même na train même na bis partout zali nzamba usala c'est comme il bato ba ka na église lo to bote za malamba bato ba ka babika wana mais na tant to komi na mutu na mutu a prier na ndaku na nzamba ko yoka ya kubikisa wana mali ngana ko lubanga so bato atika oni mapa pasteur eza ba erreur makasi mais pasteur chance que bako sala te que côté ya kozongi la côté ya coq wana banda ko sala makala la voix du coq mutazo les kaka ba pasteur ba bima to ba vraiment que vous en bolingo na bango surtout so il est pas grand pasteur quoi bimi na tonga zo te na bala zo ganga azo les kaka emoko azo sala ba sikito na voiture atika ka bafle likolo eza ba technique boko ko zo eza ku évangile ndeko te bato ke no ke bango bozo banga virus oye metala liwo ba te ba donner repentance tous les pasteurs abimana baba na te c'est tout to bakangi église bakangi Jésus l'état peut te na baba la boité abonné ba tout même bisika ba oleka 20 personnes pona ba ko za na malade contaminer moninga te ozomona mais côté eza nango côté mutambono te même na kata biso ko matana ofuti bi na te na évangile c'est que tout le monde ka ba benga ba kaka na ba bisika ba tonga ba magablo non to penser to évangile mais parce que après coronavirus c'est sûr que si est-ce que ozomona te que na ba pasteur pe ba linga mbongo tant coronavirus c'est celui qui va salir 4 semaines ba ti ba bonjate nde ozo pekisa tika ba zwa kana bango ata ero batindela ka bango pour ce ba zuite au moins te que tant coronavirus c'est aussi la ba kozonga ba ndimi ba zwa ma oya bango ba séminaire ko zala nde ya ko wela ata ba weleli même ba lo ba passer ba ko frande za bango te to kende ne ko bonzela pa nzambe lokola nzambe wi keno ya kaisala nda pesi mitindo ki baka ngana nango to tosi na kaisala bo frande za ya nzambe loka ba passer ba komana ba ko ba lesa mabuna ba onde mo ba mona passe ngaso wiki l'état bi ke pana ina neto ko prier na prier ngana ndako na ozana ka soki ba na tana ngana ke lukambo na luka resili mais na bateka batu ba opesa na mbongo non ba passer fa ba ikulande ko se na pesa ba passer a patia lelo
o basaka misala batela ka mbonga mabonzo ba nzemba pesaka bakino lukwa misala soko misala eze bele na Congo ko créer ko teka mai ko teka oki ko sa misala bele ezate ko saka na bureau soki ba entreprise ezate awa na Congo mutu muta créer ka entreprise na ba créer ba biloko ko sala under évangile o sa ata sirage kene ko sire o zwa kama ba desama o bomba kati ko vivre kaka ba lukwa misala. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Il va pasteur Isaac qui va pasteur Baluka Misala. Donc makambo MP salobi non mutatinde amtumbongo te bon. Maroyo ko pete za pasi pasteur Richard. Ko bandimba ngo balinga ko vraiment ko pesa. Yango déjà bena voilà, ils ont vraiment mutuya pona bango papa Gila bala ba salutation na ba big salutation na ba ndeko so bala libso. Nathalie Moussibo, Maman Lauriane, Neikab, famille là-bas, en Afrique du Sud, Marlène Bouy, big salutation, Maman Madé, Maman Madé Kebani, Maman Marie-Claire, la prophétesse Mariam, en France, Bateau nous balandi biso vraiment la série continue. Ce que je me suis ajouté tout le temps dans mes coréens. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Tali yo attaque au Tali donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au cholanda oyo attaque oyo landie ya muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Let's go.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.